Il y avait beaucoup de personnes. Tout le monde venait. Qu'est-ce qui se passe? En parler, on ne sait pas. On a demandé à toutes les deux parties. Disons qu'ils n'ont pas payé. Mais ils n'ont pas payé, maintenant ils ont pris l'argent des clients. Nous on a payé que des 10 jours, les combien de jours. Et ils ne respectent pas ça. Eux-mêmes ils sont partis, les grands chefs. Ils nous volent encore la valise. Comment ils vous volent? Oui, ils nous ont volé la valise. C'est pourquoi on est ici. Mais la police est où? On ne connaît pas. Non, on ne vit pas ici. Nous on est des touristes, on est des vacanciers. Mais appelez la police. Oui, moi je ne peux pas accepter que ma valise parte. C'est quel pays? Mais quand on parle, on attend. Valise est mon ami. Si quoi, bon, il faut la zone ça. Quand on a place, il y a que nos vannes. Ils ont coûté tout, on va tout à 100 documents sanitaires. On va document à 10 euros. On va document à 10 euros. Donc, mais en tant que méchant, Surya. Mboka ya lati nzambala babimisa bato ala polisi wana ngambo balati fer donc il faut reposer un problème. Police a biso valise, donc c'est ça. On to bana biso ba face na Belgique on est vendre na Allemagne ba pays moko za ba loi o ba pays mo zoba na yebisa bino. Ya pays mo sombi biloko 2 jours zongi na ka boye mato. Nende tozoloko de papier elengi ya Congo. Glody dia sika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Zambe. Tolobate. Filokoboy. Tolobate. Zambe. Yo. Otani. Ozolule yaman. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Mboka Congo, Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Mupende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi c'est un pas commune qui bokon. Na pomade Awatoza. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grasse Beauté,
Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangaté. Donc maman, utiliser un produit, il y a hydroquinone, pas javel, pas tube, pas sulfate. Au bangaté, dernière chance il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là comme produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour la mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Il y avait beaucoup de personnes. Tout le monde venait. I don't know, Yusuf, we don't have Yusuf number. Somebody is out of Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On a demandé à toutes les parties. Disons qu'ils n'ont pas payé. Mais ils n'ont pas payé, maintenant ils ont pris l'argent des clients. Nous on a payé que des 10 jours, les combien de jours. Et s'ils ne respectent pas ça, eux-mêmes ils sont partis, les grands chefs, ils nous volent encore la valise. Comment ils vous volent? Oui, ils nous ont volé la valise. C'est pourquoi on est ici. Mais la police est où? On ne connaît pas. Non, on ne vit pas ici, nous on est de tourisme, on est des vacanciers. Mais appelez la police. Oui, moi je ne peux pas accepter que ma valise parte. C'est quel pays? Mais quand on parle, on attend quelqu'un qui parle anglais là, qui va venir. Voilà, appelez la police. Ne faites pas. Moi je suis pas sans papier, moi j'habite en Europe, je connais comment la loi. Il va me rembourser ma valise là. Appelez la police. Moi je suis pas là blédard ou comment. Eh, attends. Vous prenez les gens pour moi, j'ai payé. Ou vous me remboursez mon argent que j'ai payé là, ou vous me donnez ma valise. Vous me la donnez avec les touristes, et puis vous dites va, il cherche les gens. Tout le monde se développe. Alors moi j'ai payé mon... L'hôtel, tout le monde est mis dans les ordres. Quel pays, tu as évité de faire un mot dans les lignes euro. Il y a un ici, il y a un hôtel. La kangi donc il y a eu ici tout cas tout va tomber libanda donc ba yango nde moka mo tout passe donc nakanda na passe ta mwa bato bala libanda valise libanda donc na to
vite mboka nini oyo mboka moko wayebi ville touristique mais buzoba na buzoba donc tout banda ici on banda sans même quoi avertir donc tobungisi même na valise na biso valise moko ebungi ekei na biloko moto akei nango ayebani te donc c'est ça epesi pasi fort donc ayebi te soki osala ndeni valise na biso moko ekei donc eza kaka pasi so na otambola naluka na ayibi valise wana c'est ça oyo mboka te bato to wana baa libanda oyo babimisi biso babimisi bato donc nayebi te pays de merde pays moko ezanga oa loi banini lo mwa bongo apparemment loi ezali mais nayebi te so ezali omona bavalise nyonso ezaza libanda c'est ça विकेश को बता देना पानी क्लोज कर रहे हैं पानी कुछ टूट सकता है खराब होगा एसी चालू रहेगा क्योंकि फर्नीचर पूरा खराब हो जाएगा और हमारा बंदा अंदर रहेगा पानी का मेन लाइन इधर बंद कर देना एसी एंड लाइटिंग भी ऑन जैसे सिक्योरिटी गार्ड मिल सकती है फर्नीचर को ध्यान faut appeler sur la valise quoi mboka mo tout passe donc partout bozola na biso opesa biso etoi toza na kati ya Dubai so na sala video na bamawa toyeba baplace tozoya baplace tozokenda na donc nayebi te mboka ya Dubai esali biso eza na balwa yango biso ngana banya na moyo balwa te tovandaka na ntongo boye tovandaki te tolalaki ya kolala pene ya kolala ntango baya kolala miso na efungwami te ayobetela no porte no bobima biloko moko bobima donc toyebi nini te anglais mpe mobulu out donc toyebi te pourquoi toye kotuna na se boye fe tozela moto oyo amekaka moko ede biso abenga baconducteur oyo azalaka azana mpe nigérien ezala ya boye po yebi mwa français tomeka mwa tuna ye problème yango eza nini problème nini yango eleki ono hotel ifo bima hotel bazofuta bataxi te bakangi hotel donc oza oblige ifo tobima nayebisa bino bandeko nanga tobimi ntongo baobimisa bino kwa miyibi tozobima kwa miyibi bazokangisa biloko namba mbongo na biso oyo tofutaki etikali basaleli biso papier tokoelandango so mpe na banki so ebanki nini ozomona mboka oyo Dubai conseil na olingaka na pesa soki oya mboka oyo Dubai sala effort séjour ezala ata mwa 2 jours 3 jours so biloko na okei en plus de deux soki oya awa so oza na motu te oyo kotambolisa oyo ezala mwa pasi omoi apelaki no bamerde na bamerde yango babani ba France na Belgique beaucoup so France na Belgique na Allemagne na Russie bani beaucoup so kuna mwa lo ezali mutu tango wali na bimisa kuna kambo ko kana problème moko bakoya ko avertir ba avertir te balongi na tongo kambo balisi bo tala ba image na bani na parc avant to ko mon hotel auto ya siko to yebe na parc kuna kozela koluka place okiva na moto etika bino ate bobibi okanisi biloko bino bo na parc mboko eza ya loi mboko abeza loi eza na loi mais ko fonctionner boité qui fonctionner donc na tongo ka ba elino esino que non il faut bobima donc sinon te 1000 euros ya ba obligé za agent immigration ici biso ana to se trouver na parc to va na parc pendant au moins 5 heures de temps photos ya maso ya ka les biso na nache na bitu ya kombande wa biso wa congolais baza mboka oyo bozomona na te to zape na kati mabila bosa effort pour ba ndeko ni baza awa na ili ndeko to soane na bosa ni kombo mais ali misanga to sola abaki ya mona mais ya monalité donc essaye bien te conseil za to ba on ngaba ya awa so ya na Dubai pour ça l'effort pour ça la réservation dans l'hôtel moko bo eza bien biso to tomana mutu oyo apesa biso hotel ala donc aza mutu déjà to sala ne ba
makambo wana kwa bandeko mpe totindaka kuna epa na ye bakwela maboko na ye tokokondane ye mpe te mais sauf ka bahotel bango mosusu ongo hotel no lix mais or ke bafutaka bataxi te bafutaka bataxi te bolamukaka pa bayaka balongolongoli bino babimisi bino baobimisa bino na teke o bapesa bino jour moko mpe baisi bino keno avertir bino keno lobi baobimisa bino il faut okelukaka place mosusu bien na bambongo na biso nde toyoka etikali basali biso mokanda il faut okende ti kuna okoma kuna pesa hotel soki na banki so na nini wana mpo okeya ekipere moko mamba bongo eza bien te o mboko bazosoliza bio mboko soki mpe eza na rigueur mboka rigueur oyo kofonctionne boye te kona osala bapongi boye na bastress nyonso boye bobima tobongisi kutu na valise tobongisi eza badocument misusu na kati wana eza chance kuna tiaki machine nanga te eza machine bacharge ya balaptop nanga mibale ya macbook moko nyonso ya na kati estce mboka nini nde toyeba sola longwa na okea la police mpona koavertir la police keno bachargeur nanga na quelque bilamba mosusu eza na kati me elamba nasomela ekumasa nanga 10 fois puissance e barabe na nyonso eza na kati ekei na kati ya valise auquel pays donc mboko na biso solingo ya abeti tout osombi kaka bilamba mois 2 jours 3 jours 6 minutes okei soko une semaine 3 semaines bamerde olamuka babi opesa bango esalama mbala moko te esalamaka ovanda kaka na hotel boyisa no bafutaka bataxi te babima bakagnon apesi bataxi na bango wana cher ata na baboye cher basala ndeko babai mpe mpona mbuya nila bakiri bandumba baze ebele oyo bakosa kwani na kosa kofilme bango te kofilme motu moko olakise na écran boye ezalaka mpenza bien te oyo eloko olingi basala to bato basala moninga donc nakofilme te soki yayi ndeko nanga na olakisa ngo te pourquoi so eza motu mosusu nalakisa nakolakisa ngo te na bavideo mpena na filme oyo nomona bia bato bango na basala kindumba mbe nanga na ntina bafilme te oyo alelo ezalaki nasa juste annonce ke bato baolinga baya dubai obete tu na dubai osala la réservation na bino bien hotel oyo bino bomoni mpena ke non eza hotel moko boye oyo eza na crédibilité na bainternet eza eza bacrédibilité oyoki non bien so oza na mposa oluka oya koto contacte nga na opesa oyo moto akopesa place ya bien oyo koya ovandi c'est ça mais bozala na bino kimia mamu nyonso toeleka kima nazolima sikoki oluka place na porte place mpona valise na ngai efezongo eza na babiloko na ngai na kati donc c'est ça quoi chance kutu passeport nani nyonso toyei na porte mise bongo te marato donc ata oso tokangami na badubai totiki basala apisa so totiki eza papier kotambola ekomi kokoso so bakangi bali 10 ans de prison sans papier boza koimagine c'est ça yango toyeka tosola bongo tosimbeli na main magique yayo wana donc balanse eloko eza bien mpona koyede bandeko na biso nyonso bakongole oyo bayaka na kati ya dubai awa bao mpe bayaka soki bayaki masolo na osolo misolo bao te akosi ezala bongo te ninga nazalaki ana yebi mo nyonso eka peut-être ya bino ekomelaka bino parce boza bato travaille ata mosusu na nzela ya internet te biata mosusu na place te nokopesa information ekele mosika eza te nga napesa information bakambo nga na omona awa mpona omona na kati ya mboko eza normal te apisele internet na bango neti ba whatsapp wana ozaka juste kobenga SMS pour ça voice o appel bo elekaka te baploka mambo ebelebele na moko baploka mambo ebelebele donc babloke oyo mosusu balinga basala mwa osala kope bike whatsapp boye donc mambo ebelebele bachute desi na moko soki oya mboko ezaka 2 jours 3 jours nasombi na ngai nasombi makambo yango na ngai nasala nasombi makambo yango nasomba nasimi nzela na zongi donc c'est ça message na ye nango akopesa bino yango wana la belle choc blessingulamba ne mondene États-Unis one love toujours la pointe akoa toujours ezali toza ensemble toza continuer toujours toza na Dubai check c'est pas pareil tokutani Surya akolo mboka oyo alati nzambala oyo babimisa bato ala polisi wana ngambo alati fer donc il faut reposer un problème polisi ayebi biso bayebi biso valise donc c'est ça donc connaissez
Comment? On nous a chassés ici, nous tous, hein? Tous les mois. Oui, tout le monde. On nous a volé aussi la valise, non? La valise est partie. La valise, quelle valise? Notre valise là, petite valise là. Quelle valise? À nous là-bas, vache, elle est là-bas. La police a expliqué le problème donc par rapport à ma rambeleki donc c'est ça. Nous ici va biloko ni naza ngam biso kuna pe hôtel ngambo donc il y a journée ce qui a contrôle OK apparemment bango ba pour l'hôtel ba futa la bango hôtel te ba futa ba taxi te donc tango ya o kanga boy il faut tout le monde na kata nini aso abima quoi c'est ça. Donc biso sko valise nous sommes obligés à relocal nani ya ofunda la police tous là si ça ka ba maman na bango biso pe topé ça ka na biso donc c'est ça tout va créer donc valise créer donc c'est ça on a tout le va le gars te va on va la ndini wana Saudi wana voilà tu vas nzambo nde la ko nango c'est ça. Voilà tout a terminé banda ici ba on hôtel quoi. Ah Dubaï. Il y a des arbres. Il y a un hôtel sans même quoi avertir. Vous voyez qu'on a pongi bani pende à Olala mais c'est pas normal. C'est quel pays là? On a tout banal sur la face de la Belgique, on est au Vandia, en Allemagne, pays où la loi. On pays où zoba na ili sabino. Ya pays où sombi biloko 2 jours zongi na. Kabo emato. Oh, c'est quoi l'hôtel? Tout va bien. Tout va bien. Pas si pas. Encore on va voir la team Zambolo, va l'hôtel. Mais là, responsable de l'immigration quoi. On va y aller ça. Tout va bien parce que nous sommes boum. Je sais pas quoi faire. Na futaki et même nga ti soki fin semaine babimisi biso balobi ono hôtel les autres futa taxi il faut biso babima est-ce que on a eza problème na biso bien ni babimisi tout le monde ya vidéo sur la carte na Hollande babimisi tout le monde tane na yenga na bagage ça puissance regarde Michel Mboko est là. Yenga na bagage na nyoso libanda boy na kati ya mbuko Dubai. Na pisi yalo sala na pongi. Donc na pongi. Taba na pongi na pongi. Na pisi auto iba biso valizo. Funenga valizo. Biso auto. Senga ipo to récupérer il faut la police ya. Intervention à toi choc valise mon ami. Parce que vous êtes en bon. Sikoyo, mbongo il faut azongisa. Mbongo il faut azongisa. Lero bana wa stocker. Là tout ça so lettre moi to que so bien na banque so bien ni. Pour rembourser mbongo voilà. Filmenga bien te. Ah, moi là bien te, filmenga bien. Faut que na banque pour rembourser biso mbongo. Sikone na ni to. O ba benga ba conducteur. Maso ya Nigeria o za mingi na nga zo filmenga wana. Qui le sur l'hôtel pour que nous voyons. Nous ne pouvons pas conseil n'a pas ça. Imagine c'est vous allez coloter. Conseil n'a pas ça.
soki na Dubai sanoka 2 jours 3 jours zonga dépense eza na mboka oyo dépense eza na mboka oyo franchement bandeko na wana babino na masolo dépense ezali eza te ke non naoloba bino na basentiment te naoloba eza ya solo dépense eza na mboka oyo une fois soko okomi awa sano 2 jours 3 jours osala effort osali biloko na okei parce que eza na bamerde na mboka oyo tala sikoyo olali kutu olabuki te j'espère bomona miso na wana otolamuka na pongi bamiso na pongi out wana anglais apa anglais place out ça veut dire que non bobibo quand tu as eu ça nous va déjà immigration donc tu as été obligé aux élèves de parler français pour te donner pour nini boy là expliquer ce que moi va retard ya immigration bilo moi vous êtes au miso hôtel les a bloqué la kanya donc les banda toujours le casco hôtel one love la été ça qui a éparpillé donc il au mo ka tem na quoi na et donc il est pas comme hôtel na mama ça ouais rendre sur moi quelques jours ça moi de bosso quelques jours au pom tout que na quoi na tande ba toi bagage banda lao pesi passeport pesi passe éviter au mboka nini mboka wa ngala wa ila mboka la loi bon ngala loi na éviter ça na force la Belgique aussi pena hôtel nous zo futa ba nini te ba victime ezande ba client ezala bongo na éviter na face na Belgique ba victime de la client ata kuna récit boyete récit mikili ata kutu récit boyete vraiment est-ce que c'est un attention au moins à singler boy moi une dans la casse pour la casse moi on a été la canne même de ça que tout ça image avec que on va insérer du sur on a ouvert internet chose à ça passe faire toi la carte centre ville mais la bini si sur le bagage là on a bagage nous surtout en donc tout le hôtel tu es là dans parc pour tout le place yo qui le van eza kutu te toza bato moko ba sans doki sanité na badocument na biso donc mais tokata kaka méchant kaka pesika kanda bani tokata kaka chose ate nde tozolokota papier elenge ya Congo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata